Sukisi makambo na tikala kozala te nande bomona nga na matapa noko na histoire nde toyokana bino makambo ndenge eleki na pesi conseil na kwaye kopesa na noko Simon la famille nga Manuela Kitoko kosolola ya Karine Mokonzi na Sarah Tola ndenge tozalaka na internet ezala nga ezala Karine ezala Sarah ezala ya Simon ezala pe nani ba o batikali na internet na bosani ba kombo mutu malamu azalaka te biso tout tozalaka batu mabe biso tout tofingaka tofingaka bana tofingaka ba mama tofingaka ba tata donc tofingaka mibali tofingaka ba voisin tofingaka ba sani soki mutu lokola Sarah na Karine ba moni ba solola yanga Manuela Kitoko ngai na koyoka ngo motema pasi na likambu nini ezala Sarah ezala Karine mutu abomela mutu azate mutu aboma mwana mutu azate ezaka to boma na kana mafinga to finga na kana mafinga internet to abatu donc biso tout mutu amalamu azala kate donc ipona nga soki ipona nga Manuela na sagesse nzamba pesa nga na intelligence o nzamba pesa nga na koki komona ngo gravité parce que bon mona nga Manuela Kitoko marqué modèle to finga na mama illettré mama o batie bracelet bon mona ne to finga na mais tant azwaka problème ennemi numéro 1 ya mama illettré modèle to finga na masoko mibali na bana na bandeko to kanela to bunda mais to mona tant azwi problème nga Manuela Kitoko leader a rando na yaka ko défendre pour la relaxa bino ke na internet to mutu abomaka mutu azate to finga to bomana kande na mafinga Karine Mokonzi na Sarah ba bomana na mafinga Karine a mwana malamu te Sarah za mwana malamu te ba finga na ba mama ba tata mibali nyonso na ba mbwa donc ba sala ba koyi ko sala nga elekela nga te na makambo internet kende na vandi boye ya Simon lobisi ennemi moko jire ya nga na mona ngo normal non mona ngo normal pona nga Manuela etalinga te on s'en fout toza ba ndeko to ba congolais to lobaka langi moko internet eza game soko koki game te suba lala kende ko suba peno kende ko lala po eza game soki nga na moni ke na lobisa satana pona intérêt na nga moko bona solisa diable na salango soki Sarah moni ke to Karine moni ke na intérêt na ye moko boye alobisa Sarah où est le mal bobi misanga ke bo selate bo s'attendre te nga Manuela Kitoko motema Fabrice na vanda na kitsa bokonzi na nga pona lingaka kofinga pona lingaka rando na ya kofinga yo Sarah yo lobisi Karine pona nini ya quelle banalité quelle bêtise quelle buzoba bobi miselanga bino bato bo vandi na ba live partout fi capable silama na kombo na nga fi capable ba eno bino bozana ngo chacun de nous na internet akomema ekulus na ye chacun de nous akomema ba sac ya ba problème ya mikumba na ye nga na zawana te po muto ya vanda manipulenga Manuela kuna Sarah fingi nga Manuela Kitoko madame Mirange mwana poto na koza na mwana musala mutu nga botala nga soni nga nazala kaka loyal jusqu'à loyal pas Sarah bundela nga deux fois bitumba oyo ke tango yindeli pe na côté lié nene ya côté langa na likambu moko songolo première fois tango nene ya ko finga nga na bana nene ya nini nene ya pardon na lingi na ngate ya bolamo leke bele na boyi na yo répondre yo te ezalaka ki yuma te ezalaka ke vike biso bana poto na aka loyal na muta sale linga malamu na zongi sele malamu na mais soko lekisi mayele na koyela yo na histoire ya Simon na Sarah ngana ya Simon to ama passa te la famille to sala ba deli to matana ba panel ngana ya Simon to za ma passa te nazalaki bien na ya Simon nazalaki bien na Sarah makambo ekomeli bango place ba matana ki ba panel ngana zala te ti ya Simon matana panel ya Sarah bomone longi na ngate ti Karine Mokonzi matina na panel ya Sarah bomone longi na ngate makambo na bango ba bebani pona nini bolingika aider moi détester aider nga boye Manuela Sarah fingi bobi miselanga vidéo oh Sarah tangi Manuela muto yazo se sentir que vidéo oh Sarah sala ki lobby a sentir que aza piqué na kati ngana se sentir na ngelo na kati te soka bengi bato ya benga moni mukala bengi mukala nga kombo na nga Manuela
ngana yaka soki muta touché ngana Manuela Kitoko mais tant que muta lobby en général baluna bazana kati ya nani ya Simon azana kati déjà ebele bandaka na mibale soki mutu bazade ana rando azana problème na luna na problème na Simon siko ebele bandaka plière e bandaka na 2 Sarah lobby abengi ba mikalo ya bengani soki abengi ya bengani ngana se senti piqué ponga Manuela Kitoko nazalaki na ba problème wana te na banayi ko se maquiller na nga pona kende ba soirée na nga Saint-Valentin siko soki Sarah sali vidéo na lobby a lobby makambo ya lobby ngana se retrouver na kati te na se senti piqué te na ko senti ka ke Sarah chubinga mukolo Sarah ko loba komo na nga je m'appelle Manuela Kitoko non Manuela Kitoko yo mukala na nga wana nde na koya ko bimisela Sarah soki na na ene soki ko zape NT na eko loba onga na koyiko loba mais na minute o bandeko nane loko lobela Sarah te nane loko reprocher Sarah te ya Simon za mukolo Sarah za mukolo ba pesa ka conseil na ba adulte mais soki pe ba adulte ba boni na moni pe conseil na pesa soute na za na problème te na koki ko ina Sarah te po ba sololi na Karine Mokonzi na boyi donc bandeko tout bosa ba life mamela en tout cas moi était en tout cas Sarah lobby bengani yaya bomona nga Sarah zo lobela ba modérateur et si bomona nga modérateur na life a Sarah moko communauté congolais bolingi ka batu ba bunda ka ba swana ka to finga na ka yaya nga bozwanga te nga et si bomona nga modérateur tangu Sarah zo bwaka na mbwakela kota ba modérateur na batu musu bazala kaka na bundeli o barando ebele boye bisanga video ninga sina sali na lobeli Sarah ke na bundeli o barando ebele biso na soto yebi ka lobela ya Simoto a lobela ya Simote on est d'accord to mélanger makambu te Sarah zo imiter na bato bazo lobele na ba video bozo comprendre que oyo abwaki koto obi ekwei kuna oyo obi ekwei pa luna oyo ekwei pa kingani bobi misanga ko Pobi misangai nazaka buriki te nazaka illettré te na analphabète te boni bongo sali sanga barando ba mongol siko soki na ko swanisa Sarah siko ba zobo bovandi o bolingi bat ba swanaka boyoka siko rando ndenge za salité ngana Sarah siko to bando finga ne après Sarah bando tuna Manuela nyoso kaka moi était voilà ce que ba fanatique bokomi moi était Manuela zo swani saka Sarah pour Sarah lobby si Karine Mokonzi en tout cas mokili mami asali bino nini mami de la Chine asali nini likambu nini yango ka bobalukeli muninga ka pa solisi Karine ya boni boyko boni baranda salité boy boni baranda salité baranda ba nonsense Sarah za mwana nga eloko zo boma batu na internet to lingi ko kumbela batu to lingi dictature moi j'aime pas les dictatures nga nazalaka libre na lingaka ko muto a dirige ngate moi aussi na dirigera batu te na tambolaka na mo ba logique nanga naza muto rando menaka na ba logique nanga na ling eloko nga na boya na vie moninga mwasi a regla lokwa nga akumbela nga ndepe nga na boyaka na linga pe ko kumbela batu te nazalaka humble qui humble nanga soko kosani na komaka liboma ko lekana donc na komaka liboma fois 12 donc nazaka humble nazala ba maîtrise nazaka très sage donc na omone le côté na ko pekisa Sarah donc si to salaka ki amitié na Sarah to salaka ki amitié ngote poke Sarah za na droit olobisa ote ndenge moko pe Sarah azaki na droit koloba nga Manuela te o solisi opona ni no solisi opona ni non totika baninga basa libre liberté d'expression na vandi na Europe mboka démocratie mutu nyonso aza libre makambo osala nga nazala pena na vivre na démocratie tina ki camarade oza libre kozala mutu nyonso lingi botika ye asala makambo na ye fi capable silama ngana yo na yebi yo te tokutana kaka barando GDG rando kendaka GDG donc mutu nyonso ezala GL show soko za na problème na Sarah yaka ko bunda makambu na Sarah fi capable nga Manuela Kitoko na yebana ya tongo nga Manuela Kitoko na succès na kodiembela te pour votre information que Max Sarah ko benga nga mukala te nga na bandi Facebook na 2018 na bandi 2018 Sarah bandi soki na makamba fali à 2 ans prenga donc toko wela te na diembela Sarah na sala de ya combo avant Sarah ya internet akutanga de Manuela donc nazala leader Manuela Kitoko Sarah talanga donc nakoki ko sentir visé te tant Sarah zolobake
batu bazowele la succès tala batu musu ba yepa na nga pona succès donc nakoki ko se sentir te que Sarah lobelinga nazala déjà Manuela kitoko na sala kombo na kanga na internet na époque na nga na ta na nga donc na ne loko sala kombo te posi na sala kombo on est d'accord na ne loko sala kombo te posi na sala kombo on est d'accord vous comprenez na sala de ya kombo pourquoi bolingi bosali saka baninga kaka ba rando inutile nga Manuela personnellement naza na rando ata moko te na Sarah wala ligne na mwe wala ligne na ligne yo tu quitte bonjour Diana quitte donc nga moko personnellement naza na rando moko te na Sarah donc histoire oyo naza na problème te pe na kotika la kozala na problème te soki problème ko ya un jour ngana Sarah ezala te po ya solisi Karine Mokonzi non e kozala msunga na Sarah to wele lilipa to wele linguba donc ngana part na ngaba manishu to ana rando moko te na Sarah pe na kotika la kozala na rando na Sarah te naza na ngote mukolo yebo ko mona video Sarah finginga video pe na mobimba Sarah fingi yo Manuela wana na koya koloba mais te ke mona bato fingi te alobi te na sukoli maboko biso to ana sija ana donc ina tiki bino na lingaka na pesa bino avangu obo bimisanga na betiso na boyi penza na boyi